Sivi yaka Sivi Nanatondia wana posa bolingo Bamerike balobinga noto betatu Na planète Vénus Mars EP Jupiter Ousmane Bamba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo ana site ya sika to ana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobo sanate soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango alors ngai pona lelo na suki kaka boy Sylvie TV officiel Sylvie Mode TV officiel Sylvie Mode TV officiel Sylvie Mode TV officiel Sylvie Mode TV officiel bon s'abonner et belé ciao. S'abonner car massivement car Sylvie Mode TV officiel. Vous s'abonner car pas un déconner de soutenir Sylvie Mode officiel. Vous s'abonner belé. Zalara. Bon, mon amant belé. La maman handicapée wa sala rapé wa lakisa pour ba ndeko na ye pe o yazo lakisa pour azo sala pour na ba ndeko pe boye baba o ba ndeko ne bisusu s'abonner massivement par maman andenge sala journée bandi moi ba course card kota na leza. Bonjour la famille, bonjour. Pendant que nous allons écouter la vidéo, ceux qui écoutent na bonsoir, ceux qui écoutent à peine bonjour. Vraiment, vous avez là mon mingi. Nazo sala modèle oyo. Modèle o na osala donc ya kaka yango ndeko nango alingi na repetango modèle o asi alati me na otomaka modèle oyo ya mutu moko kaka mais maboko oyo nde na modifier à partir awa na awa donc oyo anga na kotonga e kota mwa masusa e esala mwa kovimba na ape kovimba après ezongi ka boye po ezaka ya mutu moko yango wana nazo sala nazo kata ngo de nango yango nazo kata ma dentelle oyo bon na ebité soki magasin ko mizongela ngala za nango te bon na ebité soki magasin ko mizongela to kosomba to che soki mizongeli te on va voir ba magasin zana na ko kangama lo mususu vraiment donango c'est ma modèle yango yo c'est ma nango yango moni c'est ma modèle modèle za nango ya kala bon expliquer bino sikoyo nazo kokata kaka lelo kaka nazo kata comme ça tant on a otonga ngo on a otonga to za ensemble malé mpo eza musala makasi eza pe musala eza eloko ya kotonga uchango wana
siko pièce na biso yango yo pièce yango yo ya kosala kwichasi azosala video bite aza pe na tami te na kelele donc nazokata liputa ka nde nayebisaka bino so oza yo moko olingi okata pièce na lakisa bino nde nini kosala soki oza na yo yo moko po okata pièce yeah. Oza na yo moko ozokata pièce puta mpe mosusu ndire katama déjà kokata mosusu neti oyo eza déjà kokatama na banana na oyo vana nano boye oyo modele yango ekotaka liputa moko na ndambo mpenza ta mosusu mpe de maputa eza modele mpenza oyo eliaka elamba natianga yango awa nazwi oyo nazobanda première partie na ya kokata oyo aza na miso ya komona amoni oyo mpe aza na motema kosimba asimbi biso mama Sylvie toyaka mpona formation peut-être ndeko moko mpe akozwa mwa idée aza na mwa idée mpe azwi idée awa ndenge tosala monde nagumbaki liputa na ngai nasangi lisière contre lisière yango oyo mpona kata première partie mosusu balinga mwana libana mosusu eza molai me azokata nazolanda ndenge oyo ezali po eza libaya na ye atindi libaya na ye nalanda kaka ndenge wana ezali ezala bien miso moto aza mosika azwi ta ya kolia te lokola sikoyo tokomi na baetape oyo toza nango ya bakona vraiment yango wana ok yango nazosala nazokata nano première partie che wana libaya nanga molai wana nakata yango na boye pe te ouais kata yango na boye lisière contre lisière botalaka bavideo boyemaka bopartageaka na mwasi bazokata libaya ya taille libaya ya taille yango nazokata awa po kobongisaka bien bakosusama wana
neti boye na ndingi na nga mpenza kotia fere moto te nazobongisaka na maboko. Distance neti libaya oyo ntatonga yango atika vraiment distance na ye nde tokoyeba tolanda mpona na mesure nazwi mesure te naza oblige fo nalandaka avant ya kokata nazwi mesure te donc fo nakata yango na 35 divise boye fo natia mingi 35 mpo ekotaki banita 35 ata 37 donc esali 40 eza nango ebele makasi mpo kuna mpe distance etikalaki mwa mingi na kati 40 c'est trop dur mponga moko na kata ya 40 donc natie nanga 37 alongola ba 3 cm wana ezonga nango na elamba mpona gaspillage ya elamba to gaspiller elamba te 39 ouais tie nanga boye 37 ya koki nanga boye 37 konto elibaya taille mpo ntango tokotisa bapince ntango tokotya nyonso esala biso bien makasi libaya bakataka yango monene ntango totyaka bapince nde ekomaka moke bomona bien te azodebrouille kanga lelo na omonana te atie kaka mpo bino bomona. Ça va. Vous kata première partie. Pour la gaspiller. Kata na boye. Pardon qu'on est dans un fongola. C'est un signe. Pour la kata na après un peu d'eau nango eza différent. D'eau nango eza différent. On a dit na ko kata li puta nyonso te pona ko batela. Zo kabula ngona no. Pour partir na longola partie moko. Mpe na yeba ko kata d'eau. Po eza différent d'eau na devant. So na kati nyonso boye ekosala lokwa na kati d'eau na devant. Même fois. Siko nga nazo kabola pona longola nanu partie moko. Pona gaspillage toujours ya elamba. To batela elamba. Po elamba o eza pena na ba nini ebele. Ok. Siko lokwa na sali boye. Nazo longola partie moko oyo. Na china boye. Po nazo kata oyo. Bombi wana nazongisa na ndenge kati. Pona kata note. Olanda bien. So oza tailleur ou bien ozoyekola okoyeba ndenge ni na sali pona bomba parti wana na gaspiller yango te. Balanda Sylvie mode mbote na bino ba mbote botiela nga ba j'aime bo sabonaka po talaka eloko nazo sala nazo lakisala bino ka muke muke. Nabike bandeko musuta musupe basepela te na lakisaka boyne na yebike ba o ba yebi nde mutu ba yeba ba o pe bazoyeba te ba o ba o comprendre ba o bazala ma mayele et pesa bino pe ma place ponga pe tango bino nazo ba bonne na bino asenga bino pe mbongo te na lakisa musala o mingi na lakisa basa mabala na lakisa ba jeune fille na lakisa bana mibali donc musala oyo onde eboko ninga na vie na ngai musala oyo yango na kati première partie eza na sensité
lisango mosusu etali likolo mosusu etali ase soki ascarisi babenga yango soki mpe nini mpo oyo babenga yango biscuit oyo soki carisi nga moko mpe nazala yango kaka mai oyo soki mai oyo ok bon sikoyo naosala mwa dessin oyo batie awa eza nango kaka 0 eza mwa carré moko boye eza mwa v moko ya mopanzi eza v ya mopanzi bon nazo continue kokata ça nini palina majorité notre affaire à repasser unalongola oyo ozongisa nango après on a déjà fait à repasser. Bolimbisi bandeko la famille bolimbisi balandi nyonso ya Sylvie Morte otielanga j'aime moi ba like ko partager ba vidéo. Oui, on a Sylvie azosala ma coupe na ye azotia mpona repasser on va repasser. On repasser, je vais faire un nakangi, on a un risque. Bon. On soit carré naï. Ça il le là 28. Tu vois, déjà, on check à la 30. So, il a divisé par 2, on check à la 15. Pour te diminuer la bûche en gros. 15, au sous-bras, c'est mon beau poivre. Oui. Là, tu côté 29. Tu as 12.
pour les alipotes les jaune crêpes les jaune moi bon mon yate mais dans autres kata bon mon a né na salé sala ka bopona bandeko mosusu baza bango na ndako zala mwa machine na ye eza mpe na temps ya kobima te ozwi mpe mwa idée omoni panzi ndenge ebimi zela olakisa bino bien osupwa todwa awa na sisi te mpo eza mwa moke panzi na olakisa bino ndeni bakata devant nango na olakisa bino ndeni bakata bandeko bolimbisi moke mpo batani babamasi balobaka malembe toyoka te oyo mopanzi donc mopanzi likota ya se ya panzi ya okotaka boye po taille adimo boyina mabeli ndenge ekotaka kaka moto akolata awa nde sikoyo na se awa na se tokotaka mwa mopanzi tosali mwa rondre tosali mwa rondre yango wana sikoyo nazosala parti wana oyo ya v wana ekitaki mwa moke peut-être na ba 10 ekita na 10 quoi quand nde na lobi peut-être atala na mesure 10 net 10 on natala ya 10 kita na 10 siko pona okata v po eza mpanzi moko ya v donc modèle yango donc v yango na kati na sima mabe yango na laksa bino bomoni ande ekiti v après a ekoti panzi donc fona landa boye katikati te ye mopanzi yango nazosala nasi bomoni ndenge eza na kati bomoni ndenge eza na kati yango nazosala siko mpona sala bongo il faut nafongola elamba nanga ve yango wana siko nazwi panzi oyo eye kaka boye yango oyo nazokata yango moni bino moko nde esali yango esali boye ntango kolata yango oyo mwa panse esali mwa v ntango tokotya mwa bafleur wana nde tokoluka omonaka monoko apamba yango oyo ok merci sokata première partie première partie sisokata ya natie siko nsima mabe ya sali siko nsima mabe oyo natie kuna toke sikoyo na parti mosusu parti moko natikaki yango oyo po tokata do sikoyo do yango devant tosisi nasi sokata devant tokomi sikoyo na do modele yango bobimisa miso botala do yango oyo
25. Ok, donc nanga yango nazogumba toujours nazogumba na sima mabe po kobosana te okata elamba ya naza position ya bien nazogumba do bezomona do yango moke boye ekobakama na kati mpona eza na baélastique ouais olanda bien ezali 25 fond l'a déjà fait 25 25 yango nazo repasser yango bien oyo eza do do nanga nazwi nano devant nanga nazaka na côté kaka oyo nasi bozolanda nakokisi yango mpo nazaka na besoin ya kokokisa mopanzi mpo na katikati elamba ekokota parti oyo yango nde moto ekopesa mpo sikoyo nazokata baparti oyo awa eza séparé ekosangana te na oyo babakisi mpona masusa oyo ezalaka bongo ezalaka séparé sikoyo nazokata oyo ekosimba maboko awa nazokata oyo yango naokata sikoyo mpona kata yango mpona kokisa kote ya mopanzi ya sali peka nanga na poza yango na oyo nde nakataki po elanda mesure moko po oyo ekipaka bapince ya se mapeka te ekipaka bapince ya devant ok nazokata yango nde na kati ndenge ekokani mopanzi na o yango wana ndenge ekokani nazolakisa bino po eza mibale toujours kosala cré mpona koyeba nsima mabe na sangana mpo super eyebanaka pe te eyebanaka na becré c'est tout vrai super osomba super nsima nyonso ekokanaka na dessin na couleur ya na kati nasilisi do na devant do eza kaka totikali sikoyo tokata nakata sikoyo oyo nde yango nde eza makambo sikoyo yango monaki eliaka te na nakoti na manche te
siko place oyo mpona kokata eloko eliakaki te nde kosakana te. Ba mesure nango eza makasi mpona koyeba ekatama mpe namoni mpe eza nango kana mesure contre mesure. Nazozwa mesure ndeko nanga bakisaki yango eza kobakama se na susa bakataki yango mike babakisaki na moto atongaki yango. Po tosala erreur te po kolanda mosu totongaka yango. Donc natonga yango na Afrique modele oyo kozwa kaka mesure na mokata yango. Tant tozalaki na Afrique wana nabanda kotonga nazalaki bongo soki olimisi bandeko ça indice divisé par 2 c'est 5. Ezalaki bongo soki omona modele moko ezosala neti mwa complication bapesi otonga so moni place moko ezoderange oza oblige ofongola soki ozo comprendre te fongoli mwa place wana otali yango ozala makasi ya kozombisa yango. Dans masusa moto ekomisa yango boye kwa mwa Celeste masusa moto eza makasi. Benda yango ya makasi po bon namoni babakisaki donc fo kobakisa kaka po soki olobi totya boye ekoka te donc oza oblige ya kobakisa yango to boye ekoka te wana batya yango na soki togumbi boye epesa il a bien divisé par 2 ça là qui oui donc chat 5 D ya boy so chango D là il n'a combien là que les gens là non Nous sommes là, non?
Check à 50 pour les alamamulaï. Check à 50. Bon, nous kata première partie. Les amis balai pour na kosangisa yango. Divisé par 2, 55. On va kata mibale. Kota penza na susa. On va la boyer. On kata fort. On kota doublé et puis 6 kg. Si maintenant on tient élastique et que tu boto kata na to katite. On va mesure. Pour nous on a ndenge na zuili yango eza mokie on dirait. Bakisa yango masusa, bakisa yango masusa. Meka boy to sala erreur kana mutu po mutu pe moko kambo ezalaka donc vous êtes obligé de bakisa. Vous êtes obligé de bakisa bongo. Dans le moto tikaki awa. Donc vous êtes obligé de bakisa. Vous êtes ndenge wana. Ça la boue. On va faire sana. Boye kaka kota mwa ebele sikoyo na otala sens ya dessin eske echange te dessin mosusu ebini kobukana okelo bakisa na lisière.
C'est ça le problème. Yeah, c'est bon. Et que ndemo quoi. Tozokoba makasi on repasser na kata ndambo oyo nakobakisa mpona masusa ekota bien masusa mpenza ekota blaga pare ekota mpenza on retient doublé masusa evandi yo. Ya oyo elekani awa yango nazokata tokobakisa ekolo eza molai sikoyo tokosala ndeni parti oyo tokoderange yango te bon oyo nabakisi oyo yango nde tokoderange par rapport à quoi tokoderange yango par rapport ya demi place moko nakataki ya do yango do oyo nakataki wana wana suka na yango oyo masusa wana na nsima kote yango tokobakisa kote kuna fo ekokana otia yango na suka po ozwa mesure ya nsima awa babandaki yango na combien po yango nde tokoyeba kotia 15 yango mpe tokotia awa tokozwa awa 15
vous découpez en 18 et on peut bon équitamment moké mingi na C tu tiens à 18 on peut na baxi pour ba baxa vraiment mayele kaka c'est ça la base décolleté mon ndambo yeah. OK c'est quoi na sali boy pona nini pona zwa rondre oyo et la forme pour faire que souke la tant oui ba no diembela na C moni moni ndenge na lekisi na C tant to cha wana suso ali ya on diembeli boy kititi boy susa wana siko ande fo kokisa yango po oya ko sangisa toujours elamba awa donc ana a fait kokana po yango to ko sangisa elamba OK toujours doubler donc ça del moko na kasi pe na chango signe pour na sima mabe OK donc on kata ka ba doubler on va otonga comme na suka ko sangisa ngone na ulakisa bino on sangisa ngona parti oyo zomune suko etikali maboko so maboko oyo kolelamba o modèle oyo maboko oyo elobaki te maboko eza mike esala forme mwa masusa po ezala peza zembe zembe etikali kaka na marche donc oyo nazosalela ye maboko ndenge alingaki te soki ekoka so ekoki te tozwi elamba mosusu soki ekoka na molai totie 28 que tu veux diviser par 2 okay. 28 et kokate pour faire tout 4 na biso ka a ezangi na pe moke pe bima na ka awa bocha na pe ka bon ouais comme ça au bon kita celui-là on a combien 27 on est en 28 ans to tomango ça on a encore moi comme tant to tomango donc on a côté la valeur de couture 1 cm la 4 na tant to tomango 28 29 les 2 cm to batela ka elamba na ye esa nango eloko te atonga kaka na 1 cm nayebi te naza na posa ya elamba la oyo bakata na Celestone ekota pli eza mpenza Celestone ya pli eza mpenza elamba moko ekota mpenza elamba ezali na kota manche arme eza moke totika na kitendo awa tozwa na deuxième kitende tozwa liputa mosusu liputa moko lisusu tobakisa po Celestone wana ekota moto mpe asala modele oyo ayebi mosala
pona etonge na propre nde kanga na tonga donc ayebi pa musala mata tonga libaya wana ninga sali loka kitoko foko ndima ye eza te mponga na tongaka ta mosunga kuna kosala kote erreur koto osakana te da natali mpenza modele na moni te wi ayebi mosala na ye oyo mwa totouche yango eza te ale sikoyo tokata mashe ndenge mama wana alingi maboko na ye eza na 28 kuna ezobima kaka 26 2 cm c'est trop mona ekobima mwa dungi 2 cm eza ebele soki ebimaki ta na 28 net yani ezala bien mais ebimi na 26 risque molai na ye oyo etombe na 29 c'est bon tokata tokati tokata pe susu awa po ekota double na élastique moke todimine na biso yango ezana monene ezala mwa monene evimba tendre otia Célestin na se sali bien yango oyo totia élastique esali mwa boye kota se mpe so tokobenda yango liboko na evimbi tendre otia doublir tobendi élastique kati oyo etikali na une Célestin ya se ya manche nazokata siko Célestin oyo Célestin yango oyo Célestin normal ezala na bapli
Celestone ezali na 27 Celestone ya se ya manche sala mbangu po ezalika na besoin na sala kokata ya ine kokata pe ezwaka ta modele yango mpe eza ya mosala mpenza eza kwanga te modele omoni maputa mibale nde ezokota yango maputa mibale ndenge ezokota siko tozokata Celestone manche ekota mpenza batie Celestone batie yango sous pli donc ntango alati yango ozomonaka eza modele ya kafukafu ya modele ya solosolo ya modele ya pambapamba te eza mpenza modele mpenza ya solo ya yango nazosala boye mpona maboko ezalaki modele moko ezalaki na manche wana ezalaki na 28 donc natia 0 wana 18 koto wana kotia na ngata 19 ekotaki na mapli moko ale sikoyo nazokata Celestone ya manche mibale kota doubler donc eza na 27 28 natiaka 28 ok kokata faut calculer bien te modele ya kafukafu olati modele mpenza ko ezango modele akala na esila ya ngala te epuis mpona kosala yango donc faut pas moto opesa mpe elamba ezala te tayere ezwi elamba na ngai mpo bato mokomprene bazali no bomona nde naokata yango donc epuis eza mpe na gaspillage kaka ta obondeli yango ndeni gaspillage ekozala kaka eza modele ya gaspillage no liputa moko ndenge etikali kitele nde wana tokobakisa ngo na liputa ndenge ya kolata moni yango Celestone na démarche yango kokabola yango awa so ba ope balingaka mpe Celestone ekota mpe 0 makasi omoni yango mpe ekoki mpe te omona mpe otongi so mosusu ya 0 mais oyo ekota kaka pli bomona ntango tokotia pli na ye awa mesure ndenge batia kuna moko
awa mpe totie pli esili Celestone evandi na liboko ntango kolata liboko moko awa ntango tokotia bapli ale evandi boye Celestone na manche bon tosilisi bandeko nyonso balandisi levi mot lobi na kosalaka mosala kokata double soki na kati double na bandi kotonga ntango na kotonga na tongi ka moke moke apres ça na kosala stop ti na tongi ntango na kokoma na suka ntango na bana kokangisa yango epuis ntango na kotia baplace oyo eza bapoint na bana kolakisa bino bye bye bozala bien tomonani lobi na bolingo ya Nzambe ciao.